Yeah.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokosimba lisusu mokanda mwa tata nzambe nde tokofungola bongo na mokanda ya mitano ya mosi. Deutéronome chapitre 5 du 1er à 21e verset. Soki tomoni nde totangi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Mutu ya makomo yebisi biso ete mibeko zomi. Mose abyangaki baisraele nyonso mpe alobelaki bango ete ye Israele yoka mibeko mpe malako ekoloba ngai mpo na bino koyoka lelo mpe bokoyekola yango mpe bokosenzela ete bosalela yango. Yawe nzambe na biso asalaki kondimana na biso na Olebe. Yawe asalaki kondimana oyo na batata na biso te, kasi na biso tojali nyonso awa na bomoi lelo. Yawe alobelaki bino miso na miso na ngomba longwa katikati na moto wana etelemaki ngai na kati na Yawe na bino na tango yango mpona kotondola na bino monoko na Yawe po ete bino bobangaki na ntina na moto mpe bobutaki ngomba te. Ye alobaki ete ngai nazali Yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bombu. Okozala banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te to na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okokumbamela yango te to kosalela yango te po ete ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa na kobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai nde nakopesa nakomonisa boboto na bato koto na koto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo na Yawe nzambe na yo pamba te po ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Kanisa mokolo na sabate ete obulisa yango lokola Yawe nzambe na yo alakelaki yo. Okosala mosala mokolo motoba mpe okosilisa mosala na yo nyonso nde mokolo na sambo ezali sabate epai na Yawe nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moke te yo te mpe mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe mbongo mobali na yo te mpe mbongo mwasi na yo te mpe ngombe na yo te mpe punda na yo te mpe bibola na yo te mpe mopaya na lopango na yo te na tina ete mbongo na yo mobali mpe mbongo na yo mwasi bapema lokola yo. Okobosana te ete ozalaki mongo na mokili na Ejipito mpe Yawe nzambe na yo abimisaki yo kuna na loboko na nguya mpe na loboko losembwi. Yango wana Yawe nzambe na yo alakelaki yo ete obatela sabata. Kumisa tata na yo mpe mama na yo lokola Yawe nzambe na yo alakelaki yo ete mikolo na yo mizala mingi mpe ete ozala malamu na mokili oyo Yawe nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobope te, okoyiba pe te, okoloba matatoli na lokuta na singa na mojalani na yo pe te, okolula mwasi na mojalani na yo pe te,
pe okoyoka posa na ndako na mojalani na yo te, soko na elanga na ye te, soko na mombo na ye mobali te, soko na mombo na ye mwasi te, soko na ngombe na ye te, soko na punda na ye te, soko na eloko nini ezali na mojalani na yo te. Toleki na mibeko 12 ya Lingomba. Ya liboso tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Ya mibale linga bato baso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Ya misato komela likaya te, komela bangi to diamba te. Ya minei komela masanga ya milangwa te. Ya mitano kobina te kotala pe mabina te. Ya motoba kosukola bolumbu te kolala pe bolumbu te. Ya sambo koswana te kobunda pe te. Ya mwambi kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te. Ya libwa futa paku ya leta. Ya zomi kokanga kanda te pe kobombela moninga na yo kanda te. Zomi na moko ndima mabe na yo liboso ya baninga. Zomi na mibale petit a kolia ngulu te ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te. B bamakako nyonso kolia te. C kolia nyoka te. Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Amen. Toleki bongo na deuxième tour des chants.
communiqué urgent sengani na bandimi ya nsele oyo bakomisaki kombo na bus ya monene bakende na lombango na parking pamba te bus elingi kokende ya mibale baoyo mpe bayaki na bus ya moke bino mpe bokende na parking pamba te bus elingi kokende moto moko te atikala. Merci.
Thank you.
na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tokomi bongo na eteni oyo tokokotaka na hôpital ya molimo ya solo tomo ndenge mokili ekomi ya koningana mpenza eteni moko te etikali makila ezali kotanga nzala bitumba liwa bakatastrophe ndenge na ndenge ezali kosalema mutu mosusu akosunga biso te kaka nzambe nde baambassadeur ya mokolo ya lelo bango oyo mama reverande Bisengo Elebe, papa revera Mpondo Tatobo René, papa revera Francisco Mpaka, président du collège ya Angola. Binonde boponami na mokolo ya lelo boya kolelela biso epai ya tata. Ezambia kenda ungwa mumbo kwangena kwange ungwini ina tobondela na bolingo na bino basato bule nzambe tata kolo Yesu tata molimo mosantu nzambe wa banzambe papa kisoloke lukelo Charles Daniel nzambe wa banzambe tata dialunga na kiangani Salomo nzambe wa banzambe tata diangenda kuntima Joseph bino basato kati na moko tata simoki mbango kiangani tata molimo mosantu tata ya mabota ya mokili mobimba pe mokonzali ngomba papa totondi obotondi mama mwilu mareki awanga nzitani yonde molobe na biso nzambe ya mawa nzambe ya bolingo tata ya kimia papa simoki mbango kiangani tozongiseli ebele ya merci papa obateli biso kati na mikolo motoba obundeli biso bitumba ndenge na ndenge okomisi biso mokolo eno ya bule bikuke ya mokili mobimba efungwami mpona kokumisa yo biso pe awa na kamba Yerusalemu ya sika esika yo tata molimo mosantu ovandi temple ezali ya kofungwama na bafenetre mpona kosopa mapambo oyo na kati na mokili mobimba programe na biso ebandaki papa tokomi na eteni ya pasi nzambe ya mawa nzambe ya bolingo tata ya kimia papa simoki mbango kiangani yokela biso mawa kwa kolimbisa biso mbala tuku sambo na sambo pamba te libondeli ya moto ya masumu ekoyokanaka te epai na yo tata limbisa biso poto bongola elongi na mpe matono okoyoka malei na biso bana na yo nzambe na biso papa simoki mbango kiangani mokili mobimba soki ekomi na kati na pasi papa pamba te koko na biso Adana Eve opesaka bango mobeko po oyebaki ke okitisi Satana Lucifer awa na se mpo na lolendo ya atiolaki o tata molimo mosantu na likolo ntango ye akiti na mokili alobi yo tata nzambe na likolo mokili ezali ya ye kasi yo osepelaki na liloba wana te yango wana nde okitaki bino basato abule bokitaki bosalaki koko na biso Adana Eve na lolenge mpe na elilingi na bino opesaki bango bokonzi mpo ete batambusa mokili mobimba nzambe na biso kasi koko na biso bayokisaki yo tata molimo mosantu soni Satana ye kokosa bango po amonaki ke na likolo aza na esika te na mokili mpe aza na esika te aye kolongola bakoko na biso Adana Eve na kiti ya bokonzi Satana avandi na kati na mokili papa banda na ebandeli ya mokili moto nano asepela te Lucifer ntango alobaki ke mokili ezali ya ye papa
anyokoli biso na lolenge nyonso tu ezala liwa ezala bapasi nyonso biso tozali komona papa mpona kozanga kotosa yo kasi bino basata bule bokiti bomoni pasi tata Simoki Mbango banda le 12 septembre 1887 tango yo okiti papa oyaki po ete olongola moto moindo na kati na pasi boyokani no na kolo Yesu alobaki ke yo olati poso ya moto moindo yango wana yo oyaki ondimaki omona pasi mpona kolongola biso na kati na pasi papa yokela biso mawa atako totiolaki yo atako tomonisaki yo soni papa tozaka bikelamu na yo kanisa na mokolo bino basato bule bosanganaki po ete bosala mutu paso bino bomonaki tokomi lokola biloko tozangi tina papa tozali kokufa lokola banyama mpona kozanga kotosa yo yokela biso mawa papa tokomi na sa eseka ya lingomba paso yo monaki nana yebaki ke kamba koyo kokoma ville sainte papa etumba na yo elonga emonani pamba te okiti na bokonzi evandi na kati na kamba Yerusalemi ya sika bendele no etelemi ezali kopepa kati na mokili mobimba elonga na yo emonani yango na papa biso bana no toyei na sa eseka bongola elongi no yokela biso mawa olimbisa biso ngozongisa biso na esika na biso ya liboso longola bokonzi ya satana lokola olobaki mokili ezali ya ye nzambe na biso tango ekoki sa eseka longola bokonzi ya satana papa orekipere mokili na yo orekipere lingomba na yo sangisa mokili mobimba lingomba ekoma moko monoko moko bokonzi no tata Simoki Mbango etambolisa mokili mobimba nzambe na biso banganga nzambe ya mokili mobimba toye papa bisika biso tozali kosalela volonté no te biso banganga nzambe tozali ba docteur ya molimo papa kasi tozali koyokisa soni po ete tozosala mosala ngo na bonzoto ezala biso banganga nzambe tokomi na pasi ezala bandimi bakomi na kati na pasi po ete tozali kotambusa bango na bonzoto yango na papa yokela biso mawa tozali kaka bana na yo lokola obengi biso na sa eseka ya lingomba kanisa na pasi oyo omonaki kanisa na pasi ya batata mvwala kanisa na pasi ya mama mwilu papa atike tosopela biso molimo na yo tango biso tokozonga emonana ya solo eke tozali basaleli no na solo le 27 ya vie elonga ya mama mwilu bamama ya mokili mobimba babongami mpona koya na Yerusalemi nzambe ya mawa fungola bafrontiere longola mikakatano nyonso fungola nzela tomata ebele mpona kokumisa yo papa zongisela biso mayelo tobungisaki na kati ya paradis kimia na kamba Yerusalemi asike kenda na mokili mobimba kimia kati na libota lisantu mpe bokonzi no tata Simoki Mbango kiangani tikete nzoto no ezala na kimia papa nzoto ya molimo elata oyo ya mosuni tondisama na nguya papa loba mongongo na yo telemisa bende no mokili mobimba mozwa kimia mama mwilu marika wanga nzitani zala molobe na biso po ete bosomi ya molimo eya biso tokoka kosepela na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu tokosengelaka maso Yesu mwana na wini ufekenda mono indi langa dingalalaki uto banga mesoma ya mona fina mai sum wiza wanya dista mono impo fame so
Odzin nzambi tata, nzambi ngwan, nzambi limo santo, papa Simon Kimbango Kiangani. Nzambi l'antenne forma tondo, zomele batelbi, me fui me blebi, bleme ki pon kamba nkatu ki gonza papa, sans orobia lokum. Ne veke l'erlemi, pour la peu yidul bison nzambi, on peut le ganzo bi. Yucho ntan on peut bi passer même qui nous bleme zo papa Simon Kimbango Kiangani. Nzambi nkanga izibi zo nzambi na jimant. Mike le fait mayemekin on passe. Mindungu ngwa na salma sange odzabibar uliye bulibu ntiri nyenyen me kadibana kisange odzabibar papa Simon Mangani ngembe komo mai o bluzo RDC o est o mai ndombe o kwango ba vilbi nyi papa ngembe kam ibana base ibana kuluna nala nyokolobi ibana papa Simon Mangani zo metiamanga papa kivu biozo papa Simon Mangani on temps on passe zo mtaba bireton kamba bigeding kamba bigeton me belmvonga veille papa Simon Mangani kati moi makala nyokolobi banzo njen kam papa bia isadile ntsembe nkoyana zo papa zo docteur indui banzo on vuna singazibo bazo bo pito ba dispensaire o maternité o nzenga lo papa bona biga zino papa ka kyan belbi banzo fe mo wamzo mbano mo bakati bo papa Simon Mangani o ton kan papa alwa ne kangwal alwa bisal ka kasika bi banzo mi na kibsal njenkam mi bo sal wenkam ngana kindam a de bebo njema lunga ba bon wenkam ngolo papa le kampo sa munu bi papa bi ba di retourne kamba le pelo kum zone zambi papa Simon Mangani évêque ngana tsango bulu ko ne muteba tiki mfunga papa bo mjima kisange ono sa di bunu le ne papa ngolo so ma banta bo manta papa ba projet bo niawo ngemi ku papa peu on pire mais yele oso sur le papa pilne bi bante bi jibzon zambi bi sadile so zon dans robia lokumu so manya meki papa Simon Mangani le ya ki ponka bi polos papa le peu mais yele le peu ngan senga fu papa bi que tel sadi bunu zo bi que peu lokumu zo bona senga tel papa Simon Mangani ngama kwanzo lo lungisa mo din bebsal nzambi tata nzangwa nzambi limo santo Efulusi kwange twizidi dowiza watumfuluso Efulusi kwange twizidi dowiza watumfuluso mambo mingi matuzungidi mao songe yezemo nguvu yoyo kufu gilayo makasiko ezapanga kwana yena mambo mingi matuzungidi mao songe yezemo nguvu yoyo kufungila yo makasiko ezapanga kwana yena muzola kwa se mwana mwanda velela tata nzambi fumo Yesu Kristo tata Simon Kimbango Kiangani mwanda velela nzambi nsadisi diatete lenvo dia kwantanda mi lenvo kati ketafuana ko mnaloma kwa nzambi ke musungula monosirga inkoma sumu sunganta kwa imani dianzolo du vutu du matondo kai tukebele fuku David batumonekia utombo kele mundu anzambi butuleke fuluki ki tulomla ngampasi zanza ya mvimba bete tu solo kata fuluki ki bons ba ambassadeur to songa dian tulombele vonge kuanga sambu kambuto masumugo dolo kolomuna nkenda zako tufuile nkenda pasi vo sambu kiki kialwa kwantali sangeta tamonda vela watu levo kele watu vanga boso bwena nkenda zako
vita munza ya mvimba tata ngikuvila kenezoko kasi ngewalomba lomba kadi ndo lomba nga uvewanga kokotela uzibulile vava siwa solola utubanjila muna to ye muna mwanda kunkamba Yerusalemi twina tutombo kule makande zindinga kadi kuti feti bakile misiku mitfeti teori sida ibondi diago kai luvuvamu umukati kwa nkamba lufeti tuka die muna Afrike nza ya mvimba ina papa banzi lampe bana baku bena mafulu ya mpila si tu bena kuna zidi diaspora tuka fami papa lubasa e kaka diaka papa ngeto melezaya babingi bena kwa kuna belu zolo mna kusalira ngati beza sala ku Yerusalemi kasi konda kaminkanda doro kolotata ubabanzila beto petuno kota flukiki pasa mutu ngezezo mayela mampila matuzumbi tuvudi mitantu mukati kwa dibundu muna luyalo muna família muna bakundi bantu bakakutu ketubazeko kasi betu diago no ngitata mola utubanzila banzila nkangu vai kala bena kona mnanzila banzila mpe bakaka pe bena kuiza mukinzi ya 27 avril moma usulombe luvom bika ngende pa kota luvom tolombe ko nge tata mfumalongo kali wa vuata nitu banzila pe batata yo conseil ba mama conseil ba mama pangzeto bana minkwiki zile lembi kwikila sanvu tolombele muna mvimbao mnakumbangese ye mwana itata mwana velela amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tokomi bongo na eteni ya lipamboli ya bana pe bokongoli ya makabo mutakosunga biso na eteni yango ezali bongo papa revera Mbau bamona Joseph tosengi no papa oleka liboso okamba biso na eteni ena. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu tokomi na eleko ya bopamboli ya bana tosengi baboti ya bana na bana na bino soki bozali boleka liboso. La grande chorale de dirigeants otambwisa biso na nzembo. Tosengi ba pasteur mitano boleka liboso po tosala mosala. Tosengi si pasteur. Moko lisusu abakisama. Baba
Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Nzambe wa biso papa Simo Kimbangu Kiangani totondi yo botondi. Tokomi na eleko ya bopamboli bana papa biso tozali kaka bato tomikoki te. Yo moko nzambe na biso kita osala fuka oyo biso tozala kaka simple instrument. Ebandeli pe suka otambwisa biso ndenge ezali bolingo pe mawa mayo. Okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tika toyoka liloba ya tata nzambe. Oka Isalaele. Nzambe wa biso azali kolo moko. Okolinga yawe nzambe na yo na motema moko. Molimo na yo mobimba pe na makanisi. Tika ete malako ngai na kolaka yo. Mazala na motema na yo. Nantine toyebisa mango na bana na yo mpe. O solo la mango na tango bofandi na kati na ndako. Na tango bozali na mobembo. To na tango bozali kolala. To na tango bozali kolamuka. Nkolo Yesu Kristo aloba ete bokeba ete botiola moko kati na bana mikete. Pamba te nazali koloba na bino ete banze kuna na likolo bakotala kelongi ya tata na ngai tango inso. Tata na bino kuna na likolo alingi te ete moko kati na bana mike abunga te. Yango wana soki nani akoyangela mwana muke na nkembo na ngai akoyangela ngai. Bamemela ye bana mikete apambola bango, bayekoli bapamela bango. Yesu amonaka bongo asili kaka. Alobaka na bango ete botika bana mike baya mboka na ngai bopekisa bango te. Pamba te bokonzi na likolo ezali pona bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soko moto nani akoyamba bokonzi na likolo lokola mwana mukete akokota na likolo te. Azingaka bango na maboko apambola bango atiaka maboko likolo na bango. Toyangani awa biso banso liboso ya tata nzambe pe liboso na bato banso pona kopesa bana oyo na tata nzambe mpe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na batata na bamama pona likabo liuti na tata nzambe. Tika babokola malamu bana oyo. Balakisa bango makambo ya kobikisa milimo na bango pe batinda bango tango inso epai ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene na bana. Na kombo ya lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo nazali kotuna bino mibale liboso ya tata nzambe. Bondimi ete bana na bino bazali likabwe uti na tata nzambe mpe bokoboko la bango kati na bolingo ya tata nzambe uta bomwana na bango bondimi bongo? Ngeta. Na nguya ya tata nzambe pe molimo mosantu. Bondimi solo ete bokokolisa bana kaka na nzela ya nkolo pe bokobongisa bizaleli na bino nyonso na bandako na bino na makambo na bino. Maso ete bana bazala kaka na etamboli elamu kati na nkolo na biso Yesu Kristo bondimi bongo? Ngeta. Batata na ba mama toyambi bino na lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Tika yawe apambola bino pe abatela bino. Tika yawe amonisa bino elongi na ye pe apesa bino ngolu na ye. Tika yawe abongola elongi na ye pai na bino pe apesa bino kimia. Tobondela. Tata nzambe na likolo tata wa bato banso. Totondi yo pona likabo pesi na bana na yo oyo. Sunga bango babokola bana oyo na botosi pe bolingo na yo. Pambola bango na bandako na bango petika ete babongisa makambo na bango kati na ndako na bango mpe bayebisa ezaleli elamu ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo bana bakoki kolanda awa na se. Tata nzambe yokela biso na ntina na bana oyo. Sunga bango na mabe manso ya mokili. Batela bango. Pe
yo moko penza yebisa bango na bolingo na yo mpe kobikisama ya bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana wa yo ya bolingo. Bongisela bango esika wa onse mpe likolo mboka na yo. Tosengi manso okombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Tika mapamboli ya nkolo na biso Yesu Kristo mpe bolingo bwa tata Nzambe mpe bosungi ya molimo mosantu ezala na bino uta lelo kino lobiko na lobiko. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokomi na ntango ya makabo tobengi ba papa selo na ba mama selo boleka liboso po tosala mosala mwango. Ba flitiste boko kamba biso. tozali na communiqué ya lombango esengami na bavolontaire bakende na concasseur komema babrique ekende na ndako ya Kinshasa. Merci.
tobondela okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu nzambe wa biso bateli biso mikolo motoba lelo mokolo monene mokolo mwa sambu mokolo mwa bule epesameli biso bandimi komata na ngomba ya bule tomata maboko pamba te na yango omoni bamama pe batata selo batamboli bisika bana bayo bazali pona kokongola lomeya mingi batie loboko na sani pambola bango papa mingi pe batie te na ntina ya bozangi kanisela bango pe te mikolo ya bakotia loboko na bango na sani batata pe bamama selo batamboli bisika bana bayo bazali mokumba ya pasi epesamela bango pesa bango makasi na nzoto pe na molimo pambola bango po ete bakoba kosala mosala moyekino suka na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen.
communiqué ya lombango esengami na maman Charlotte ye azali volontaire ya masina abima noki pamba te mama mboti na ye azali na pasi ya makasi kuna na hôpital ya Masina. Mutu apesi communiqué mama Amomba Njelo. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo toko simba lisusu mokanda mwa tata Nzambe toko fungola bongo
na mokanda ya Proverbe. To masese mokapo ya tuku misatu na moko tokobanda na tuku mibale na libwa eteni mukia tuku mibale na libwa kino tuku misatu na moko nzokande po na kososola lisolo malamu ebongi kobandela ngo na 10e. Sikoyo biso tozwi kaka masese mokapo ya tuku misatu na moko eteni mukie ya tuku mibale na libwa kino tuku misatu na moko. Tokosa rappel na lombangu tobandaki bongo kotanga na Psaume 1 à 3, Deutéronome 5 1 à 21 et 12 préceptes. Sikoyo tokie kotanga na Proverbe to masese chapitre 31 29e verset jusqu'à 31e. Moto ya makomoi ezali bongo na 10e verset komami ete totangi na komba tata mape Molimo Santo komami kosanzola mwasi malamu. Toke na 29e verset bana basi mingi basali na sembo ndeyo okolekaka bango nyonso. 30e bozenga ekozimbisa pe kitoko ezali pamba nde mwasi oyo akotosa Yawe ye akosanzolama. 31e pesa ye mbuma na matandu na ye tika ete misala na ye penza misanzola ye kati na bikuke. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Tobondeli. Ndali ya Mungu sango la Yesu wana la olimo tano. Bokota Mungu sango ngene wa bindo la liwawi. Ako papa Kisolo Kele Lukelo Charles Daniel, papa Dialungana Kiangani Salomon, papa Diangenda Kutima Joseph. Lisongo manu yasa tokwende papa Simoki Mbangu Kiangani. Papa Simoki Mbangu Kiangani, papa Simoki Mbangu Kiangani. Papa Simoki Mbangu Kiangani. Bokota wa bokota, bufeti wa befeti. Ndembile fafa boswa oliola onoko tosomba limeseli ndaba tonele totine baka toneli sundo tonele mesele ke mifafa kondaliseli alioto mute kondaliseli alouse eseke moila ya fafa la ya ebaso songomo ya mandaliseli alouse la lemba litotina mesele kiso fafa tochengane et surtout ndaba enyeli asu mbile totina yemekoya isoko kele obeko mamanya mesele kiso fafa tolikongo bana bae o sofa fami ngbengwele yo talema ndalitale lo use fafa wate makalami sokola kami bowa iya mama marimulu kiawanga imiso talema ya malo use loka ndo tondola linalie ndaba kweba kelie ndo semola linalie fafa iya faifa kami weli sokola ka bowa imi alendo nangola wate makalami mbo imi angene ituteke inango ikueleke yao ebali moko ndo tuti inango liola ka bato ibolimo sola ka bete maloka ya ondele sani ya bolimo lokambo otola oto aunde kiangolwa solo moi lina liseto uwese moko asombi songoma ndali na lia Mungu sango la Yesu wana la olimo tanu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo ya solo lelo tozali bongo mukolo ya yenga le 19 avril 2026 nde tozwi chance ya komata nesiko mikanda tobongisi yango na mikolo ya lelo
tobandaki bongo kotanga na Psaume 1 du 1er au 3e verset, Deutéronome chapitre 5 1er au 21e verset, pe tosalaki lecture à 12 préceptes, toke bongo kotanga na mokanda ya Proverbe 31 29e jusqu'à 31e verset. Pona kososo ya penza lisolo ndenge tolobaki ke banda na 10e. Nzokande ba référence na biso yangoyo. Ezali bongo Jean 4 10e jusqu'à 14e verset, Apocalypse 21 6e verset, Apocalypse 22 1 à 2,17. Na mokanda oyo touti kotanga ngo ya nzembo ya liboso solo banzembo oyo bana Israel babandaka koyemba yango na tango babimaka na boumbu ya mibu 430 na Egypte kino tango ya mosakoli Malaki. Bayembaki banzembo ndenge biso tokoyembelaka banzembo na biso pona kokumisa kosanzola Tata Nzambe. Babengaka ngo na monoko ya baebele te teshilim kosanzola Tata Nzambe. Tofilo mabondeli. Banzembo yango ebengamaki ete banzembo ya David, pamba te David yende azalaki moto ya liboso kosambela Nzambe na banzembo pe ye moto akomaki banzembo ebele. Moto oyo ayembaka yende akobondelaka mbala mibale. Motango ya banzembo ezalaki bongo 150. Banzembo sa ezali na bakombo ya bayembi na yango, nde banzembo 50 ezangi bakombo ya bayembaki yango. Banzembo yekomami ete nzembo ya David, pe yekomami ete lo epai ya mokolo na bayembi mususu penze ezali ya David ye moko. Moto akomaka banzembo oyo ezali bongo ezela kati ya tempelo oyo Zerubabel atongaka ngo na tango babimaka na bombu ya 70 na Babel. Banzembo 50 oyo ezangi bakombo ya batu mingi, kati nango ezali banzembo ya bamama. Kasi Bayuda bazalaki kozwa lisusu bamama na lokumu te, engebene na lisumu ndenge koko na biso mama Eva akweyaki na lisumu, nde yango wana Bayuda bazalaki lisusu kozwa mama na lozito te. Soki totali na mokanda ya de Moïse chapitre 12 37e verset tokomona likambo wana. Solo Mateya na biso toko basé sur mama Mwilu. Toyebi ete tozali na sanza ya Minei, pe tozwi ba révélation ko yoka ete sanza ya Minei ezali bongo sanza ya bolingo. Nde tokoya pe isusu kosala briefing muke na actualité o tozali na yango lelo ya 5e anniversaire ya Lingomba. Pendenge nini decret eye kopesa melama officiellement ke Kamba ekomi Nouvelle Jérusalem. Nde matin na biso ko tourner tout autour ya wana. Ndenge to uti koloba na lombango ete to bandaki bongo na Psaume 3 Psaume 1 nzela muke ya liboso kino ya misa tokune ezali koyebisa biso ete esengo ezali na moto oyo aboyi kobila toli na batu mabe. Soki tolandi lecture oyo attentivement, tokoya ko comprendre que na place o totangi ezali kolakisa biso qualité to ba caractéristique
ya mutu oyo atambolaka na bobangi ya Nzambe oyo aboyi kosangana na batu ya mabe suka na ye ezalaka nini azalaka mutu ya esengo nde baye kopesa exemple mutu ya lolenge wana oyo akozalaka place moko na batioli te ntango nyonso makanisi na azali kosenzela kokanisa mobeko ya Nzambe bapesi exemple ete azali lokola nzete oyo ekonami penepene na bitima ya mai. Oui, batu mingi baza na experience na te mais soki totali awa ntinga soki tozomona batere marquage okomona ke ezala bakasi ezali pembeni ya place wana ebotaka nango ka bakasi ezali verte. Pona nini barasine na ye ezokauka te azozala arose tangu nyonso ndenge moko ngai na yo ndenge toyoki lelo awa mutu oyo akozalaka te place batu ya mabe bazali batu ya masumu mingi bakoloba siko tokomi kokabola batu eputa bayebisi biso ke ata bayini bolinga ezali nini place tofandaka masolo nini totondolaka na minoko na biso eske tozalaka na bamaloba ya mabe te ndenge Bible kolobaka maloba ya basoto te ya kotiola te ya bakritike te tangu yo mondimi obengami mondimi ozali kose comporter ndenge wana spirituellement ozotikala vide na ndaku na ozoyamba bapaya botiki objectif ya masolo bokomi bakritike spirituellement na ndaku na yo Molimo Mosantu azolongwa pona nini bokomi kosala bakritike ya batu na molimo bozotikala vide bato na bino bozofandela bango spirituellement bango nde bazo se développer nde yango wana tokeba tosanganaka na batu ya ndenge wana te mais biso lelo ekomi monde à l'envers soki oza na street mutu alingi atonga batu oyebisi nga nalingaka masolo wana te bakobamba bakombo na ndenge na ye nde Mosantu ye nde Mopetu yo nde nani kasi owana azalaka matata pona nini oza sauveur tozo confondre kozala sauveur et la méchanceté kozala méchant na sauveur ekeseni to observer posa ya Nzambe na biso totika kosanganaka na batu ya mabe tozokola te spirituellement totondolaka masolo ekokolisa biso mais tolingaka mingi bakamarade oyo baza na masolo moko terre à terre nde tolingi bango oyo azwa courage na mabe oyo oyebi kope wana en tout cas vraiment nakosi eke eza na $5 nzoka ezalaki na $5 menga na chedi miklekelo wana epesinga muninga pe courage pesanga pe ozolia mbongo ya masumu mutu ya bongo tanga zelo ba kope ya bongo yozo sepela nde omoni ke yende camarade abia mais oya ko symbolise ke te tika ko sala bongo ozuye mutu mabe to tika binsala ya bongo malamu tozala tango nyonso kokanisa mobeko ya Nzambe tango nyonso tozala toujours makanisi na biso ezalaka toujours ya malamu tosumukaka mingi na makanisi e ba voyage astral mingi tosala yango na makanisi oza wanzoto etikala na kati ya temple mais yo wana ozosala masumu na makanisi non totika biloko wana makanisi na biso ezala toujours ba passé positive et non des passés négative nde wana tokozala lokola nzete oyo ekonami penepene na bitima ya ma ekobotaka mbuma nango na tango ekoki pe kasa nango ekokaukaka te omoni tango yo ozali toujours dans la spiritualité makambo nyonso kaka na ndenge ya bonzambe ata oza na ona bozwi te ki ozotambola batu nyonso bazosala mais oza toujours honnête ndako na ezali en harmonie par rapport na mutu oyo azali na bajipe basalaire ya ndenge na ndenge pourquoi tu es en harmonie avec ton Dieu Nzambe azopesa ba inspiration yango wana ozozala toujours arrosé spirituellement bana na yo pe bokozala toujours bozomona na miso ya batu ke boza na bino très bien
nde yango wana malamu toyeba kopona bakamarade toyeba kozala na bamasanga yango papa akebisa biso ete tokotaka bikota-kota te. Alors tokomi a vertu toleki na mukanda ya Deutéronome oyo touti kotanga yango. Mukanda ya Deutéronome ezali bongo mukanda ya mitano ya Moïse. Na monoko ya baela to babele babengi yango Deutéronome. Elakisi mukanda ya botangi mbeko mbala ya mibale pona bandeko na biso bayuda na tango bakomaka pene ya mukili ya elaka. Pe ekolakisaka lisusu bokoko ya bana Israele kino tango ya kufa ya Mose. Nde Nzambe akikomona ete génération nyonso babandaki na tango Nzambe apesaki 10 commandements mbala ya liboso bazalaki lisusu te bango nyonso basilaki. Nouvelle génération nde yango wana Nzambe ayaki ko recommander Moïse ete asala lisusu rappel pour la deuxième fois na bandeko na biso po mutu azwa réseau te ete ngai nayokaki te. Nde yango lecture pour la deuxième fois ya mibeko na kati ya Deutéronome. Pourquoi insistance ya mibeko tango nyonso et surtout banda 1985 papa ayaki kopesa nzela ete lecture ya mibeko esalema ebandeli tisuka po liboso ezalaki kaka batangi mobeko moko balendisi esili. Mais banda 1985 kino lelo papa insisté mibeko nyonso etangama. Na 4e génération insistance ya mobeko ekomi. Pourquoi? Souci ya Nzambe ezali nini biso nyonso tobikisama. A récupérer biso. A promettre biso 3 quarts. Pourquoi? Banda ne bandeli ndenge bakoko na biso basumukaki Nzambe abwakelaki biso batu maye mukongo abotoli biso bilembo minei oyo ezalaki kosala ke tozala toujours à connecter avec Nzambe à tout moment. C'est quoi? Abotoli biso mayele, abotoli biso nguya, miso tozo mona lisusu te ndenge Nzambe akelelaka biso koyoka tozo yokela lisusu na lolenge Nzambe akelelaki biso te. Je m'explique pour te comprendre. Mayele Nzambe apesaki Adam mayele akopesa biloko nyonso bakombo. Soki tozongi na mukanda ya Genèse Nzambe alobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Veut dire ok la moto na lilingi na biso pe na lolenge na biso. Ngana yo mutu tozo représenter Nzambe. Ba caractéristique na ye azu a transmettre yango kati na biso. Yango wana apesaki mayele wana na koko na biso. Tango akeli biloko nyonso Nzambe akelaki biloko nyonso na liloba. Mais apesaka bakombo te. Aye kokela mutu asimbie na maboko aemiye. Alors aye koyebisa ye apesa biloko nyonso bakombo. Tala mayele il faut zala hautement spirituel pour yeba ko identifier que oyo azali fourmi na kati ya ba fourmi pe ezali pe na ba catégorie tozana ba bokei tozana ba liongo ba fourmi rouge ba catégorie nyonso tala ndenge diviser penza séparer eloko na kombo nango mayele wana alongoli biso boyebi wana nguya Nzambe apesaki ada 90% ya pouvoir yango na tangu tatasi ko lisoke vata sata mbala mako sata ko kinda ko ikuna musika melelo ata moni ndoki azo ya ko fino butuma bingata mais moyo sala exact azo domineur azo tunotizo. Pourquoi? Le pouvoir là c'est déjà perdu to perdre yango wana papa zo la kabiso ke tozana droit 3 quarts
bamindele bazosala baévasion na 1 quart seulement. Alors biso nguya oyo tangu toko restaurer yango ako restaurer biso yango à partir ko simba ko observer mibeko nde ko zonga miso adazalaki azomona des kilomètres nayebi te soki ngande nayokaki te mukolo mususu wa papa conseiller alobaki miso na nga soki nazoya boye natalaka na bayela ye déjà 500 mètres ya place wana. Est-ce que nga na toza na modèle ya miso wana? Pourquoi tozosuka kaka na mira kaka nde miso na nga ezosuka moyen percé yango ezali te? Pourquoi cette force est là tozangi yango lisusu makanisi na biso ekomi kaka ya mabe yango na batu ya mabe les ténébreux bazwi yango sikoyo balambi yango na mayele na bango sa autorisation ya nzambe yango tozomona ba talisman ba enkanka puissance nzambe atiaki kati na nga na yo yango na bake kosala yango sikoyo bakomi ko utiliser yango sa autorisation ya nzambe komi mabe bakomi ko nuire muto yo nzambe akelaki nga na yo tokomi ko bebisana na ba pouvoir omoni pona nini toza na connaissance na yango te toza na maîtrise na yango te nzambe atiaki po servir biso mais tokomi siko na ndenge ya destruction biso na biso tokomi kobomana. Alors wana ememi biso na kati ya masumu lelo makile ezosopana malamu tosimba mibeko koyoka minoko lelo ekabwani eloko ya liboso nzambe apesaki biso etumbu kokabola biso minoko tour de Babel tozoyokana te nga na koloba kilokele yo lobi kipende ye alobi kuna ni tozoyokana te peut-être tozoloba kaka likambo moko eloko wana tobungisi yango wana bozomona ke nzambe azo insister sur mibeko. Différence na biso na mokili mobimba ezali a partir ya mibeko ba église nyonso jamais baza na insistance ya mibeko neti biso. Pourquoi? Nzambe ende kofande pa na biso azwinga na otozala échantillon ya kolakisa bonzambe na kati ya mokili kolakisa mokili ke onyoso tozosala yango ezali na destruction ya biso moko tozosala yango sa autorisation ya nzambe. Alors nzambe falakisa bokasi na ye na kati ya mokili il va s'imposer. Alors nde tokobeta 7 na mobeko ya mitano oyo ezwa mibongo na 16e verset ezali koyebisa biso ete kumisa tata na yo pe mama na yo lokola Yawe nzambe na yo alakelaki yo ete mikolo na yo mizala mingi pe ete ozala malamu na mokili oyo Yawe nzambe na yo apesaki nu. Soki totali wana po kumisa tata na yo veut dire il y a d'abord du respect, il y a aussi l'amour na kati kaka ya nini wana bolingo nde eleki nyonso. Soki oza na bolingo te okotosa mutu te, soki oza na bolingo te okozala pe na botosi te. Nde yango wana malamu toyeba kotosa yo moko nano mitosa. Eza batu mosusu bamitosaka te yo moko nano mitosa po ozali ekelamu ya tata pesa no valeur na nzoto no nde pe batu mosusu pe bakotosa yo sima yango yeba kotosa baninga. Soki otali na psychologie eza na mutu mosusu okomona mwa badefo mosusu asalaka ngo nzoka ye moko nano azali nano na déficit wana amilingi ye moko te moye pe alinga mutu mosusu ezali te. Batu modele wana basadi ayokaka pasi nano ya ye moko te ndenge nini nakoyokela mutu mosusu pasi ozomona. Pourquoi? Azangi eloko wana bolingo okoyoka mutu aza insola na kati na ye nde ezali bongo yango tozomona kaka ba fleur ya ndenge azali ezo se manifester. Alors malamu tozala bana ya botosi tangu tozotosa batata na biso nde mapamboli koyela biso tangu tozolinga bango tozomemia bango tangu kaka zoyebisa mwana nanga merci merci on ezosala mingi yo fandi na kiti ya ye ate ngape nazo fanda ngo ozo bouder vraiment omoni ke muto na za plus âgé que yo droit d'aînesse ezali lisusu te
tokomi na royaume ya maïs mutu nyonso aza na barbe mutu akotosa esu moninga aza te biso toza bajeune kimbangiste biso toza bacroyant kimbangiste il faut tozala baexemplaire tolakisa respect na mutu nyonso yaya ya mutu aza papa ya mutu aza mama ya mutu na kati ya bamouvement toyeba kotosa bakonzi na biso bakonzi mpe bayeba mpe kozala na biso nde yango wana respect ezali vice versa eza réciproque alors epai ya mutu soki osaleli olakisi ye botosi eza na bato mingi bazwa misala eza na bato mingi mpe bazwa bakado ndenge na ndenge mpo na nini bizaleli na bongo ya botosi mwana wana azaka na botosi meme bagrade oyo toza nango na lingomba bamosusu bazwa yango aparti ya respect ye te afanda bongo akomata te asalaka na botosi te tu vois tu as raté tout et puis nuire vie na mobimba pourquoi manque ya respect alors epa na biso bato soki osali bongo azopesa récompense alors epa ya nzambe akelaki biso soki tomemi ye totosi malako na ye nyonso omoni ke akofungwela biso motema akopesa biso mapamboli toleki na 12 préceptes ya lingomba toyoki kuna ndenge nini bazali koyebisa biso totosa leta tolinga meme baini na biso tozalaka na bakanda te nyonso ezali barapeur ezolakisa biso différence na baninga mosusu nde mpo na lelo tokobeta bongo 7 na mobeko ya liboso ezali koloba ete tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na leta papa Simoki Mbangu ava banda musala akendeki liboso komiyambola na leta na ba intérieur soki ba affecté mutu sika ava banda musala même na atité na cité même na fait fond akendeke na ko présenter civilité na ye na bakonzi ya leta pona nini ezali instruction tozwango epai ya nzambe na biso na makambo mosusu nyonso ekozala bango te nde différence yango wana biso tozali bato ya mibeko toyeba kotambola kati na yango mpo tozongisa banguya na biso to récupérer 3 quarts na biso oyo tobungisaki yango okomonake mayele ekozonga nguya ekozonga miso na biso tokobanda komona sikoyo ya komona ndenge tozomona ya boye te ya balimite kaka awa te na ndenge oyo ya bonzambe ya solo tozame ozomona libota na makambo nini ezozala kuna nzambe déjà inspiré alors t'observer 10 commandements et 12 préceptes po ete nzambe apambola biso azongisela biso nguya oyo tozangaki ndenge tolobelaki ke mateya na biso tokolobela mingi mpona mama Marie mwiluki awanga oyo azali ikone ya mokili mobimba pe actualité ya lingomba soki totali nyonso wana mama na biso atambolaki na kati ya bavertu bobangi ya nzambe bolingo na nzela bolingo nde lingombo etongami botosi biso pe to amboate bapa wana toleki na mokanda ya proverbe to masese oyo touti kotanga yango kuna bazali koyebisa biso nini mokanda ya masese ezali kaka ekokani na mokanda ya banzembo ya David pamba te banzembo ya David kaka tende mutu ayembaka yango batu mususu pe bayembaki yango kasi na mokanda ya masese ezali pe ndenge moko Salomo kaka tende mutu ayembaki yango batu mususu nde bayembaki Salomo ye ayembaki bongo 3000 akomaki 3000 masese pe banzembo 1005 soki totangi na mukanda ya 1 Roi chapitre 4 29e jusqu'à 32e verset tokokuta likambo wana masese ya Salomo
yango ebandi bongo na premier chapitre jusqu'à 29e chapitre. Anguli yepe akomaki Masese. Yaye mabandi bongo na 30e, 32e pe 33e chapitre. Ezie akomaki bongo ezali makambo ya Italie na ukali. Nde lemwele yaye ezali bongo na chapitre 31 ebandi na premier verset jusqu'à 9e verset. Pe eye lisusu na 10e jusqu'à 31e verset. Kaka wana na Masese 31 wana nde ezali Anguli. Mais de 10e jusqu'à 31e verset ezali Mateyo yeye lemwele azwaki yango epa ya mama na ye. Nde tina nini bakomelaki bongo mokanda oyo ya Masese. Bayuda bazalaki kolinga te ete bana na bango bakende kosala mosala na mokili ya bapaya. Bango bazalaki komona ete soki bana na bango bakie kosala misala na mokili ya bapaya bakozwa bizaleli ya bapaya. Kasi na sima bayaki komona ete bazali bongo kosala mabe, bazali kokangela bana na bango nzela, ifale batikela bango bakende koyekola bazwa mayele po ete permettre bango pe batambwisa mboka na bango mokili na bango. Ndeti na wana bakomelaki mukanda oyo ezali bongo mukanda ya principe méthode epai ya bandeko na biso Bayuda. Elingi koloba ete mibeko ya botamboli to ligne de conduire nde mokanda oyo ya Masese. Na place oyo biso totangi na mukolo ya lelo ezali bongo kolakisa biso ndenge mutu amakomeli elobi ete kosanzola mwasi malamu. Ndenge toinsistaki ke soki obandi na likolo ndoko yoka kuna la matasi ezali nani oyo akozwa mwasi ya motema malamu. Me biso te koshite na place oyo totangi yango lelo ezali koyebisa biso nini. Basi mingi bazali e basali na sembo, me yo oleki bango nyonso. Soki totangi na kati ya Bible basi mingi o basaleli Nzambe na solo pe bazali tozoyoka kuna ba mama Deborah, toyoki pe histoire ya mama Abigail, ba histoire na bango pe ezali. Kasi mama Marie Mwilu Kiawanga Nzitani ndenge awa ezali kotitoye lobi nde yo wana bo balobi nde yo ye nani mama Marie Mwilu Kiawanga. Kolakisa ete mwasi na generation na biso aye kozwa lokumu a partir ya mama Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Mama ye azalaki bongo kotambola na kati ya bobangi ya Nzambe. Mama asali misala ndenge na ndenge, me asalaki ata na biro ata moko te ya leta. Azalaki na salaire te pe atangaki te, me tala ndenge akambili ngomba pendant 38 ans. Nde na 29e ezoloba nini? Basi mingi bazali na sembo nde yo okolekaka bango nyonso. Alors yango wana mama Marie Mwilu azwi lokumu kati na mokili mobimba, aboteli biso bamvoile, abokoli bamvoile, atambwisi lingomba pendant 38 ans, et puis na période nini ya clandestinité na kati ya passe. Nini azalaki kosala Kongo na maboko, me azalaki mama ya boyambi, bolingo,
bondeko bokonde bobangi ya nzambe vedi bakarakteristike nyonso ya kitoko mama azali excellente. Alors biso nyonso toambwate bapa ya mama na biso po ete tolonga musalo ya tikeli biso. Tala lelo lingomba ekomi na 5 nyonso wana mbuma ya misala mama Marie Mwilu Kiawanga. Pona nini? Alakisaki bolingo andimi papa kangami yatikali na bana malgré pasi malgré mikakatano asali yango ti aye kopesa bakarte ya liboso na batei ya liboso na kati ya lingomba na biso. Azalaki na bureau nini? Lelo basi bakomi ba ministre, bakomi ba président, bakomi ba femme d'affaires, bakomi na ba place ndenge na ndenge. Grâce à nani? Mama Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Alors ngana yo ya salaki kaka tepo na libota na ye moko. Lelo yo pasi ya mama, misala ya mama ebongwane esengo pour bien ya mutu nyonso kati na mokili mobimba. Ngana yo pe tolukaka bolamu ya biso moko te. Tozwa exemple ya mama na biso yende matol na biso. Alors na se kuna bazo yebisa biso nini? Bojenga na 30e. Bojenga ekodimbisa pe kitoko ezali pamba. Totika lolendo ya pamba. Femme ménagère yoyo lelo atomboli mokili mobimba ekomi ya koningana. Mengana yo tozana ba grade académique ndenge nini ya boni pe ya lolenge nini. Nini tozo sala pona kosunga lingombo bie kosunga baninga. Alors totika lolendo tolata bonzambe na nzela ya komona ke mama Mwilu azalaki na bobangi ya nzambe atiaki nzambe tango nyonso liboso. Balamatation na mayele na azalaki kobanza banza makamba mabete kaka ya bonzambe yango wana nzambe pe apesaki makasi pona kolonga. Nde mwasi oyo akotosa Yawe ye akosanzolama. Tomoni lelo mama Marie ndenge ni nazalaki kolatela une femme moderne modèle na ende ifoto landa yango. Tala lelo ndenge nini kombo na ye ekomi kosanzola makati na mokili mobimba. 31e pesa ye mbuma na matandu na ye tika ete misala na ye penza misanzola ye kati na bikuke. Lelo yo misala mama sali yango nde pese lokumu asanzolama pe pesi tombo na kati ya lingomba mobimba. Ngai na yo tolanda wana tombo ya nini? Touti koloba wake 5 ezali na kati ya sacrifice ya mama Marie. Bolingo na yo yatiaki yango lelo ndenge abatelaki lingomba. Mobali na ye papa Simoki Mbango apesaki confiance ye pe ayambi musala wana. Ngana yo ndenge tofandi aho. Est-ce que bambana biso bazalaka na ba confiance na biso? Ba pesa ka biso ba projet penza ke to telemela yango. Pourquoi confiance ane ezalaka te? Alors to luka to restaurer ba confiance ezonga po to tombola mokili. Lingomba lelo na 5e anniversaire na ye toye kozwa chance ndenge tomonaki mokonzi mboka ye aye ko annoncer officiellement décret officiel ya ko annoncer ke Kamba ekomi ville sainte. Lelo yo litanga ya mai na kati ya me ningisi mokili mobimba. Biso moko tozomona ndenge ba réseaux sociaux ekomi ya koningana. Wana tokitimbala moko na ba référence otopesi. Tozo limbola nyonso tozo synthétiser nyonso mbala moko. Pourquoi toujours Nouvelle Jérusalem? Ba question yango. Est-ce que c'est le président qui a fait que Kamba eza la Nouvelle Jérusalem? Te ezali kokokisama ya bilaka.
makambo ekomami na kati ya Bible yango ezali kokokisama pe ba révélation tozozwa mingi ekomami na kati ya Bible te nde ye moko Molimo Mosantu ndenge aye mpona korevele biso yango wana tozokende na accomplissement ya makambo moko tozoluka oh papa kala nini bilaka yango tozozela bozomona te makambo nyonso saso tozieme tozolingaka komona te yango wana il faut tozala éclairé kuna na ba référence touti kopesa yango eza koyebisa biso nini Nouvelle Jérusalem ezali kolo Yesu ye moko mutu apesaka elaka wana nde eye kolata nzoto soki totali ndenge nini Yohana azalaki nesanga patemo balakisaki likolo ya sika pese ya sika alors Nzambe ayeli biso ba révélation ya sika ba enseignement ya sika ba institution ya sika eglingomba ya sika oye kotambolisa mokili oyo nde yango wana officiellement siko ndenge lingomba etambolaka toujours en collaboration avec l'État nde il faut mokonzi ya ekolo ye moko siko ya kotombola mungongo a prononcer yango abimisa mikanda oyo ekoya ko réaliser maloba nyonso ba papa balaka ndenga na yo tozala prêt makambo nyonso ba papa bazalaki kolaka yango wana ezokoka elingi kolakisa ke Nouvelle Jérusalem ezali possession de peu fondement base ekobuka yango facilement mais oyo ezali kosalema ezali céleste euti na likolo ekiti na se ndenge tokolobaka ke tika bokonzi na yo eya yango na Nzambe aye mpona korestore bokonzi na ye awa na mokili royauté na ye il faut ezala nde nga na yo toyeba sikoyo ke mokili etie miso sikoyo likolo na nga na yo kamba nde kopesa kimia mutu ndenge Zakaria ezali koloba bokoleka bo mutu aye kosimba eske bato bakozwa yango kati na nga na yo nde na kati ya bolingo mibeko misala koyika piko sala patience tokokome